Mama Rosalie tika baganga na bango, tika baloba na bango, tika basala na bango makelele ndenge ba mesana. Toyebi bango bien. Mais vérité ba chanjaka yango na lokuta te. Parce que eloko o ezali kosala bango toyebi yango bien. Esika o Joseph Kabila a réussir. Bango bazwa ki échec. Yo kanisi na mitema bako sepela. Tango ba nommé ba pesi Joseph Kabila ki bokondi na Congo. Boyo ki bino moko ndenge baganga ki na poto. Ah petit pamba wana kokoka Congo te Congo mboka monene inaneze belé. 6 mois ebelé. Ba loba ki mingi bandeko. Ba gangi ba sali n'importe quoi. Mais na suka na yango Joseph Kabila eko surprendre bango bandeko. Tango Joseph Kabila eko surprendre bango bandeko bakamwe bandimite. Babeli kimpelekese. Ba eko mona moyen te balobi non to me magaga makambo na ndenga violence. Parce que biso to kanisa ki te a rezo échec poto talisa ba raison na ya échec na ye mais to eko mona ete a réussir même makambo ya mboka. Donc allez to me mayango kaka na ndenga ya kikununa. Donc yango nande siko bakotisi esprit na ndenge ya kikununa mais bazali kobosa na ete bango bakanisi kikununa na bango oyo bakotisi li yango bato pona koloba ete okozwa Congo par la force bango bakanisi na Congo nde bakokende kokuta basi bande kongai papa Roger na lobaka yango na vandi na poto awa na yebi makanisi ya bato pe na yebi eloko nini bato mosusu lelo ekomisa bango mitema mabe pona koloba nini te non tokende kozwa mboka na biso to botola mboka na biso eloko ezali wana ezali nini bandeko oyebi bato mingi tango bazalaka na Congo bazalaka na facilité ya kozwa mbongo oyo ke moto ke bimite bakosala kaka ba manœuvre na tango ya deuxième république bakita musu na ba institution moko bien na banque moko boye na kombo kaka ya lettre ya mokonzi moko boye mbongo ebimi mingi bazalaka na facilité wana. Mais tango Mobutu aye kokende na ndenge ebele bakimi awa baza ko mona lisusu facilité wana te baye kokota siko na système ya mbongo ya social baye ko mona moite yango ne loketini ka ba se révolter kaka bandeko mais bino bozali kolela kaka pona ba intérêt na bino donc bolingi kaka peuple congolais anyo kwa magapo bino bozala na Congo bozwa ka mbongo ndenge bo mesana ka ofele ba effort moko kutu bosala gate bandeko toza komona awa na bapoto awa okomona un directeur aza kosala musala aza kokoma kutu avant liboso ya batravailleur aza kosala musala comme il faut mais na Congo un directeur okomona tam sous directeur asala une semaine amona na gata na bureau te mais mbongo ezali koleka kaka na compte mutu pe ya kotuna teke mais ndenge nini directeur o asala gate rien bato mosusu bakamati bazozwa kaka bambongo ofele yango no moni ba eli biso ba masolo bazolo ba tangu ya deuxième république nde ba PDG bazalaka komona banzoto talamba mabumu minene ba santa bien mais ba PDG ya lelo ba komi ba PDG moko ba fionoka biloko pamba obozali koloba wana nde ba raison bozali kotalisa na bato tango bazali kotuna bino politique nini o bino bozalaki na yango ya malonga na tango ya deuxième république soni ezali kosala bino mais boza kopesa na tango ya deuxième république ba PDG bazalaki ba mabumu minene wana nde exemple bokopesa donc pona bino ata peuple bakufa ki nzala na tango wana problème ezate mais raison na bino ezali nde na tango ya deuxième république na ba PDG bazalaki na santa bien ba mabumu minene et lelo ba PDG lelo ba fionoka et soki ba fionoka bomoni mosala monene o bakonzi ya lelo bazali kosala ezali po ete bazali kosala pona intérêt ya peuple bandimi kutu bakufa nzala bandimi kutu basimba mbongo ya peuple te po nini basala ba œuvre kitoko na mboka emonana eloko ebomaki mboka na biso pona ba raison boza ko yango na tango deuxième république okotala PDG boboni mobali yeyo atelemi tala libumu tala voiture kitoko yoka ba raisonnement yoka ba raisonnement oyebi ke raisonnement boyo soko zio pesi yango pa mundele ko mundele mbala moko amoni yo penza zoba et puis baza ko yoka personnalité baza ko komango tina ba internet ndeko loba kutuko c'est vanté loba ke neti biso lelo soki botuni biso bolobi makambo nini oboko la biso pona 3e république derrière kutu nakoloba kutu te po nini bilili yango ezali koleka bozali komona ba œuvre kitoko oyo lelo na Congo esalami
boza komona mboka ekomi kozwa elongi ya sika na ntango ya kala mboka ezalaki lokola village banzela mabulu kaka ba discours ebele nye bomba naloba nasakola olukaka makambo okozwa wana nde kaka eloko nde ba richesse batikelaki biso ba richesse batikelaki biso yango wana mais lelo bakonzi ya lelo bayeli biso kutu ba discours te baza kolakisa nde ba œuvre voilà bato nde tolingi lelo na kati ya Congo ba peuple bakomi kolongola meme langage ya koloba ete mboka obateka yango bakomi oloba kutu ke tosala makasi mpo mboka ebonga voilà peuple congolais akomi na esengo bango moko na kati ya Congo bazali koloba ete bato nyonso bazali koloba ezali nde jalousie biso moko tozali na kati tozali komona ndenge musala ezali kosala yoka kutu terme bakongolais mosusu bakomi koloba tozali na esengo président na biso ya mwana muke aza kosala ba œuvre oyo bato mosusu bakokaki te oyebi ke elobi mingi président na biso ya mwana muke ba œuvre aza kosala oyo bato kuta oyo misusu bazalaka na ntango ya deuxième république bakokaki yango te oyebi ke elobi mingi donc yango wana tozali koyebisa bino ba peuple congolais ndenge ezali wana bazali nde kodistraire bino na bamakambo ezanga ntina oyela bato fausse image ya botala Arma Tungulu nzoka nde image ya montage et puis baza koyoka soni te batie yango mpe na basite na bango oyebi ke yango na meme na bamindele mosusu bazoloba mais bacongolais baza baaventurier comment expliquer ebele ya bacongolais oyo bazali ya na poto bazali kokroire na baimage oyo mais pour na kokroire na baimage ya Arma Tungulu il faut zala zoba et puis baza pe kozwa courage baza kolobake mama Arma Tungulu omoni ndenge nini mpona ndenge omonaki baimage ya mobali na yo bacongolais bozalaka pe na mwa kilo boyokaka pe mwa soni biloko ya lokuta boza kotuna pe mamango ndenge nini omoni baimage omoni basi basali bamontage sikoyo bazolinga sikoyo bateste bayoka makanisi ya mwasi ya Arma Tungulu ezali pasi bamalédictala oyebi ko oyo babiloko ya boye yango nde memelaka bato bamalchance soki bozwa koyeba te ntango bino boza kofinga Joseph Kabila kuna na Congo aza kopense misala eza kosalama mais bino boza koluka bamakambo bamontage bamakambo ya mabe yango na bozwa komona ete bozwa kozwa échec échec ya munene lisusu bozwi ndenge baye kofietela bino général munene eza kolobela bino eloko te po ete botiaki espoir na bino général munene kala te tozozwa mboka mais général munene sikoyo na minute oyo aza wapi ntango mosusu kuna aza sikoyo nayebi ke ndenge ezali wana ntango mosusu bien bazopepisa ye mpo omoni na baprison kuna yaka deux fois te kuna général alaka te colonel alaka te omoi apeta mosusu bango ye na minute oyo bazopepisa ye wese pepa toilette wana ou bien pangusa cellule po kuna deux fois te alors yango na tolobi ete bino nde botika lokuta na bino yango na nde nzambe aza koconfondre bino mokolo bokotika lokuta bobandi koyebisa bapeuple congolais vérité bokomona ete makambo na bino nyonso ekochange mais ntango boza koya kaka na lokuta tozali na baarme kala te bozoganga mpe tokozwa mboka kala te bokozwa mboka boza koloba bokozwa mboka na baarme nini oyo boza nango bokosikosi bapeuple na makambo dongo oyo toza na 25 000 tonnes ya baarme 25 000 tonnes nango boyebi ndenge ezali mpe na bato baza kokroire bino ti lelo vraiment ezali pasi mpe mawa mboka na biso tozali na besoin ya bato bazali kotonga parce que Congo evandi na kati ya blessure ya makasi Congo enyokwami tomoni pasi mpo na mboka na biso Congo bapapa mosusu bakoti na se ya mabele bino bozomona na ntango ya deuxième république bafonctionnaire 10 ans impayé bosu bomona na mboka nini ya mokili un fonctionnaire asala 10 ans impayé et soki bamama mosusu bazalaka makasi te ya kotekateka na bawenze belingaki ezala grave alors bakonzi ya deuxième république lelo mpenza bazali kofungola minoko mpona koloba oyo baza koloba peke non ndenge ezali wana bato mosusu mpe toyebi ke tosalaki mabe mais ndenge tosalaki mabe sikoyo tolingi bapesa bino chance ya nini ebongo baétudiant oyo batanga politike ya mboka na biso
tokopesa bango chance te mpo tokende koluka bino oyo bobebisaki mboka. Ah, botika baje, botika baaventure oyo bozali kosala, bakomedi oyo bozali kosala na bachaîne na bino ya mike mpe oyo bofungoli oyo ya bamwano oyo bachaîne mobimba bomi pesi bato bakombo ezali pasi mpe mawa. Mama Rosaline azongiseli yo maloba.